trop comment déranger ma mère na biso ibutu tika ba maman na biso la famille bota kimia na bandi maman ngani ngara teote ou ba no milanga ba français non ba français belé na yebi déjà français to so déjà français anglais na comprendre anglais na comprendre français na yebi yango bon vraiment anglais na meka ko to musika te maman ko banga ngana pesa ka message mo o eza clair alors message est clair n'habiter dans exo non peso moi nini ba nini pardon ibutu tika ba maman na biso kimia balobi balingi na bango lisusu te les gens sont fingi ndeko na bango o bango balingaka mingi o bango basoutenaka o bango bapesaka babukaka mabolongo na bango na se mpona kosalela osambo ibutu azosenga mama belvique ango ibutu alandi bamama wana na privé boyoka lisolo boyoka lisolo toke malembe ok je t'aime comme il a lisolo tokeno mpe na male lembisa siko bacomprendre mpe toopela. Dernièrement, récemment, la semaine passée, maman mon a famille Bota. Avant na téléphone, il m'a dit que 150 messages, le roi DVD, ça c'est la base. 150 messages. 150. Maman, on a zaramoté, maman, là, on a zaramoté $300 pour nous soutenir. Il y a auprès de Madame Belleville. Maman, la busso bazalara. Combien? $300. $300 par mois. Très bien. Ce que ça, à mon avis, il a tourné. Atali a tourné tout le monde. Ah, peut-être que tu as tourné tes bouées. Tu as des difficultés. Il y a des salité. Au moins, on a des fils que $100. Soit qui moutoura remis à Bungisi Moli Mwanzambe, soit tu es fraude de terre au monde est bien. Soit tu es fraude de terre au comprendre que maman a un camp diabou. Hein? Américain yo mais na vandi yo tuninga motu na yebisi yo te chaîne wana ba chaîne wana muso mona ngani za bango te eza ya collaboration siko madame Belleville aza patronne. Hier on a pété des champagnes pas possible image ça. Ah oui bah tout na généma ibele tout ça qui na image ezali on a pété plus ou moins 7 bouteilles de champagne. Salmo boya bando bina pile. Est-ce que ça lango? Na noté asala nini cinéma. Aza collègue ya madame Belleville. Madame Belleville asala nini cinéma. Oh babina na basala ba osexa ba benga bomba humoriste. Donc c'est-à-dire entre bisona bango différencier na donc yo pe nozana otoko mona image moko legaki awa mutu mozo bina likolo podium madame Belleville otika osala ngote. Donc yende deuxième personne. Est-ce que vous se souvenir de l'image? Est-ce que vous se souvenir de l'image? Est-ce que vous avez une image dans votre téléphone? Beaucoup de réseaux sociaux. Quand vous avez appelé cette belle dame-là, quand vous avez appelé cette dame-là, la patronne. Vous comprenez, maman? Sabrina dort dehors. Oh, Tanguy. Sabrina dort dehors. Maman, bon. So, au moins, la mouton a mouli Mwanzambe. Voilà, Télési. Maman et Sabrina dort dehors. En tout cas, tout le monde a posé devant eux, ils ont erreur à reconnaître. Dans la vie, il faut savoir reconnaître ses erreurs. C'est très important. C'est très capital, mea culpa. Voilà. Donc, c'est-à-dire, mea culpa, on a un mot tout peut barosa na kati. Mais balobi te ba boke na bango yena bi akoza na kati pa yefa le Holandais o sali erreur o yo senga su mama na mbongo mama batumbongo aza famille na ye aza ba deko na ye ape o kuma pe boni bof ba ta la onze boni bof faut ça ndoki so da mulo Ali Nicolas ça dans ta famille bon ma senzi. Yende musenzi vrai musenzi. Un musenzi oyo tamsu netinga kati suki boya ozwa tanga na te okati suki. Musenzi. Mission moko. Non ngana zonga non na kati. Na mission ka moko netinga vende na vani bo na se contredire ngamo yo za journaliste au talent. Lobi de maloba. Na lobi de maloba sans pour autant en comprendre. Wana. Ibutu. Alors baka ye mongo abi. Tango nazalaki kuna. Tango na komi awa. Nakomi comment on dit nakomi kitoko nakati sisuki nakomola ta ba chemise à propre tango akomi abakwiti tango akomi abakwiti très bien mais
Quand émission na moko américain yoza noko na biso américain ka yo moka ngai moko Bob Molema o ya minga na plateau na quand émission na moko amoke zaka journaliste mo zoba po akanga ote so eza ba chacha na ba loro ba binobo bokangi ngai quand ngamo na kata émission na biso so naza au milieu du village na komi na ngamba na koma na ngambo oyo na komi ola ta chemise propre na komo katsa suki tande na bimi soin mais quand ngamo na kata émission na biso so naza au milieu du village. Est-ce que Moutaza li bon maté par hasard? Ndeti boys. Ngai boss to vani na mwasi na nga. Na koti na kati ya chambre ya boss na nga na bimisi ba nini ba dra. O bino bo subaka na bilamba, bo subaka na mbeta. Wana ne pomba sen. Ah, bon. Ma beba sali ya lobi. C'est bon. A koti na chambre. Parole ngolo bani. No to si sera. Pomba sen. Mwana trimdo wi pomba sen ngate tuma lobi na ngolote na lobi no la lagizo ka ke pomba sen mukolo comme ça ba to izengi ne sait ba loko ba yibutu aoye ba no mamba lo baté na TV sorcellerie sur leki il y a des gens qui sont venus auprès de madame Belleville bazaki ba na mission ya ko détruire ba ki na mission ya ko boma ba ki na mission ya ko bebisa et simbité bazaki pa ma Belleville maman la bonga bago benga ena yo yebi na oke ba benga la patrona mwana muke na motete na ye mutu apesa batu mbongo ya 4 films ya tala raté na mbala moko oyeka bo apesa mbongo ya 4 films la patrona azana ba mbongo na mwana muke na ba mbongo na biso otangi déjà ko moyo il faut nzembo ya tala mwana yo lokoso ibutu lokoso tongo akeko senga bi. Le proviseur kaka. Tongo akeko senga bilia ipa ya batu. Batu ni butu liaki ibutu alobi na liete nzokande auti kolia ba $1200 lokoso ibutu lokoso. Ça choque pas tant de toujours que banda longwa na ye abela susute. Ibutu azaki nendoki bandakala biso sko ndeto comprendre ka olobi azaki nendoki bandakala biso sko ndeto comprendre ka ngote tellement biso azaki na musika madame Belleville ndem tasibisa obi na kati ya église so bandoki bazo attaquer pasteur bazo attaquer église ba tout a mingi na pasteur bandani bazana baona na ko na baoyi ba te mo ka pasteur aleki ka obi en tout cas awa bandoki baleki trop bazo attaquer ngato ya lo madame Belleville biso to yebena biso teke ibutu za cho au moni famille bota ndezana eza océan elinga salité te bazaka ko payer $300 par mois $300 pas maman wana eza na ngokutu ya odute te ba image déjà exotiel déjà izo legal o azo senga $300 ya fin du mois alobi na mama wana mama ozo pesa nga lisusu 3 mbongo te pona o pesa nga zo te pona na longwe famille bota mama na répondaki ra lo moko na si comprendre maman n'a répondu qu'à nous comprendre. Pour accommoder mère on a 150 message à souka et mère on a zaïgara au comprendre. Yo mo comprendre. Au longue famille bota. Nous on va plus te soutenir. Il y a PDG Chanel. Na Congo ça? Jérémy Chanel. Mais n'était comme Chanel 3 comme kasi yo comprendre maman to ke non ba bon. Yo ba kuta ba PDG Jérémy Chanel na ta mo si danyo. Nani tamwasi nako biso makambo oyo ekende boye tina suka so botikite bo biso to opeli mère ndazana muto otamona molimo nzamba zana kimia muto otamona molimo nzambe te azaka agité omona ko mobina nzembo ba Jans ya Michael Jackson pile ni wana agitation na lobi kaka so bazali to solo na lobi boy moto azotambola na molimo nzambe tale longi na epio moto azotambola molimo nzambe te alongololo fraude te o regretter pourquoi est-ce que omona ye okutana na vie ne est-ce que peut ça nga des exemples à batouana te télé o abi ezanga ta YouTube ezanga archive baebi mwana na yagola o ba minu sende de dragila. Est-ce que nous avons des dragues là? C'est la matière, ça voilà, tika bijou la reine avant la calme. Parvenir. Bijou la reine. Parvenir.
ayaki na yekaka pour apesa e rôle oyebi so yebi jouer oui so yebi no jouer te ba o tchao non te ba o tao non na stand by ba o coach oyebi ba ndeni makambo ekende Très bien. Bijou la reine aza parvenir ayaki et pas belle vie aza na kati ya makila te il y a des gens oh baza belle vie ya makila ba chacha ça ayeba ite ka okufa akufi Bijou la reine si bo mona ki azo kwea mona ko kauki tension pour azoyeba te mot de passe ya chaîne na ye ki wa donc Sona no simba. Dans le lobby déjà dans le lobby déjà bino bo mona ba baolela na matanga bino kaze baolela ni Ala mtakufite. Tablo busa. au moins na bisa bino kana ko choquer ba tebele donc ndeza na ba tumsu keso tuni e ko ti so na Tokende, tokende. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Chers amis de partout, vous nous suivez, mesdames et messieurs, vous nous suivez là à Kinshasa, au Congo, Brazzaville, ainsi que partout dans le monde. Bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez tomber. C'est ces très belles vidéos présentées par les vôtres américains, Oma, la merveille de la presse congolaise. Et comme vous savez toujours, l'actualité nous oblige toujours d'aller près de vous pour vous informer dans les différentes manières. Et ravi de savoir que au même moment que vous nous suivez, vous commentez, au même moment que vous nous suivez, vous aimez et vous vous abonnez massivement dans votre chaîne préférée, également vos partages des émissions. Ça nous fait énormément un grand plaisir, surtout de savoir que je suis là avec ce grand homme fort derrière la caméra, Exode Mikebi. Merci beaucoup à notre patronne Jemima Ibele, le gros bébé de la presse. Un grand merci aussi à toute ma famille Ngoma qui est en train de suivre cette émission avec un grand plaisir déjà. Un grand merci aussi à cet homme qu'on appelle Jonathan Ngoma Grand Lion, et un grand merci aussi à Paris Sepakali Ngoma depuis l'Angola. Un grand merci aussi à toute la famille Molokai, mon ami Louange Kassidon Jazzy depuis Canada. Merci aussi à mon vieux aussi depuis Canada. Merci beaucoup à tout le monde en tout cas. On est là pour parler des actualités, pour partager également les informations avec vous et pour partager cette information. Je suis aujourd'hui avec celui-là qu'on a eu quand même le temps de parler avec lui dans notre chaîne préférée, Jemima Ibele Télévision. C'est depuis un temps qu'on ne le reçoit plus et c'est déjà un grand plaisir pour nous de le revoir encore chez lui, dans sa maison également. Tonton Bob Molema, tu es côté là, en tout cas, à disposer pendant pour te solana momoke. Kouloutou Bob Molema déjà tout ça nayo. Bonjour et bienvenue déjà. Bonjour. Merci américain, Exo, merci infiniment d'être là avec nous. Bon, comment les arabes ont soupe comment ici batunio surtout les journalistes, surtout la famille Bota. Plateau na biso gato. Plateau na biso dans tout kutanaka on a bien un chantier. Tout kutanaka mais place makambo malamu ebimaka tant balobara sous l'arbre fromager des sagesse na intelligence ya bateau et dégagera né a on place dégagera donc voilà quoi bateau bayebi image ya simoyo abi ke tozala ba chacha donc ba mère na biso ya famille Bota déjà na pesi bango mbote maman Claudine Bokato la pesi mbote maman José Lusadisu maman na biso la maman chérie moi si bisous mère des mères la reine mère donc merci infiniment on a base à Londres sans oublier maman na biso Chantal Mukendi na pesi mbote place aux ali base à Londres en tout cas batu bo continuer ko s'abonner pas ndeko la ngai Jemima Ibele wana pire master la ngai petite sœur mais pire master na ninga idéologie to umeli trop to ebani belé trop mutu nanga bina kati ya dedans donc to bandi makambo lelo te sérieux ba
Karen Mokonzi banini la Chine ba série wana quoi donc ti lelo tozala kaka en tout cas merci naningo pesenga qui nous a invité na émission lelo et j'ai accepté donc j'ai un peu bouclé tout nakangi makamni surtout pour nakangi nati na kolamba otikina kolamba na kolamba yo kutanga na kolamba libanda sukabe na tata famille bota toujours ouais toujours donc c'est seigneur lamba na sans complexe lamba sans complexe papa eza nga na odama ngamo ntaoza na ete ba ibutunde ba olela banzala yango ba okesenga ba mbongo na ba internet ba mère na biso ko bakanisa ka batu bien bango ba yemba ba komolela banzala iko bebisa réputation ba azolela nzala trop ako mo déranger ba mère na biso ibutu tika ba maman na biso ya famille bota kimia na bandi maman ngani ngaka te ote o ba no milanga ba français non ba français belé na yebi déjà français to déjà français anglais na comprendre anglais na comprendre français na yebi yango anglais na meka ko to musika te maman ko banga ngana pesa ka message mo o eza clair alors message eza clair na habité no exo no peso mo nini ba nini pardon ibutu tika ba maman na biso kimia tika bango kimia tika oso longwa ki déjà nga lingi makambo te to banda peka na yango soki to banda nango élément ezali ko chacha élément ezali wana bon merci beaucoup chers amis en tout cas et là on pesa ngo eza audio te eza ba photo ba capture d'écran ibuto azo senga maman moko ya biso ya famille boto on pesa bino ba capture d'écran on a dit qu'on balancer ngo on balancer ngo donc ba capture d'écran c'est-à-dire ba maman bazo sepelati balobi balingi na bango lisusu te déjà so fingi ndeko na bango o bango balinga mingi o bango basoutenaka o bango bapesaka babukaka mabolongo na bango na se mpona kosala losambo ibutu azosenga mama Belvique anga ibutu alandi bamama wana na privé boyoka lisolo boyoka lisolo malembe ok teme comme dali solo tokeno mpe na mane lembisa siko bacomprendre mpe toopela. Dernièrement, récemment, la semaine passée, maman mon ya famille Bota, avant na téléphone il buta tindela ta 150 messages le roi DVD ni ça c'est la 150 messages. Ça c'est comme senga mbongo. Maman on a zaka motema malamu zaka tindela $300 pour nous soutenir nenga zalaka auprès de madame Belvi. Ndeba maman la biso bazalaka. On tindela combien? $300. Par mois. Très bien. Soreza a Monica ibuta tourner atali ka tourner tout moi ndeti ta tourner te boy tant so na ta ko za difficulté a salité au moins a tindeli ne fils que $100 une fils que $100 pour à vivre na ngota la rose la fin du mois. OK ibutu abosani aleki na télévision a fingi a lobby n'importe quoi sur madame Belvi obisonyo suto yebi to mona mikolo zo sa émission na chemise ne mon boana o lobi ke non akomola ta ba chemise kitoko chemise ngo ezaka so kotso na maibu obimisa ngo boy e kaoki ala tson lobi na émission a kotso zo na maibu abimisa ngo boy merci chinois yo boza nango na chemise wana oh yo éviter na yé di ba chemise wana let's exolatio kitoko kuto ne Versace na o kuto beta no karapo pe na ya famille bote ya déjà il correspondre wana te za boité ya yezaka so kotso si bo misi boy e kaoki toleka donc c'est-à-dire maman on a tali na motemo ya zaki na ya kibo maman kuma mwana oyo obi ingratitude mususu comme ça ba tu motema mabe absolument ndeti maman na obi obi kenga na ko motema mabe envers garçon oyo azam motema mabe ibutu ngapi fona ko manu motema alo babouemer mam toza na contact abi bob na yebi yo lelo te na yebi okala mais comment se fait-il muto roza la ingrat tina niveau oyo ces jeunes là ibutu omoni mutu so azana problème spirituellement financièrement toke nango suni rosa tom suna problème mo boy donc physiquement ibutu ndazana bon mona ebonga na problème mo boy moralement azako ka suko se contrôler te na kati ya émission moko na on ngana zonga na kati na émission ka moko ndeti nga vende na vani boy na se contredire nga mo yoza journaliste au talent lobi de maloba na lobi de maloba sans pour autant comprendre wana ibutu aloba ye mongo abi tango nazalaki kuna tango nakomi awa nakomi comment on dit nakomi kitoko nakati sisuki nakomola ta ba chemise propre watanga zaina tango akomi abakwiti watanga komi tango akomi abakwiti très bien mais
Quand na émission na moko américain yoza noko na biso américain ka yo moko ngai moko Bob Molema o ya minga na plateau na quand na émission na moko amoke zaka journaliste mo zoba po akanga ote so za ba chacha na ba lwa ba bino boy bokangi ngai ka ngamo na kata émission na biso so naza au milieu du village na komi na ngamba na koma na ngambo oyo na komi ola ta chemise à propre na komo katsa suki tande na bimi soin mais ka ngamo na kata émission na biso so naza au milieu du village. Est-ce que Moutaza li bon maté par hasard? N'habite Kwiti oh papa, je vais te dire une chose américaine. Au moment où leki a ya minga na émission. Koka satene na lo baboué, je contrôle rien. Je contrôle bien mes mots et je pèse bien mes mots. Bando bandaki na si na osuki sa na bi na clôturer wapi na question oyo tout na ngai. Très bien. Je suis de la presse, naza na kati ya monde na umeli. Donc ça dit en un clin d'œil et nous batté que les hommes sont dans vie na ona ajubé na mondo yo yo role kanga te role kanga penga ezaka na cherche pas role kanga et cherche pas ça nga ba a molema tala eloko bo nga dans ebe na ngote to se compléter mais siko tant ozole kana me milene sa ba télévision foye ba eloko nini ozoloba naza au milieu du village mais depuis na koma bakuk. Mais papa, où mon te ko se compléter? Viens changer. Mais abi elo mo bona mona landaki wana na landaki abi tengaki na ngamba famille bota soka fingi tango zonga pese $100 na habité bino bozana mo Belvier ce qui ndara bongo. Nani ibuto za ndoki omoni kindoki to soko mi mukolo et comme ça mutu kizengi. Hein? So za kindo za ndoki ya kimukolo et comme ça batu kizengi. Il ne sait pas batu loko ba kibutu. Il y a des gens qui sont venus auprès de Madame Belleville. Bazaki na mission. Baki na mission ya ko détruire, baki na mission ya ko boma, baki na mission ya ko bebisa et simbité. Bazaki pour ma Belleville. La plupart des gens, moi je vais te dire une chose, je vais employer un mot, tout que non un mot français. Très bien. Il y a des parvenus. Ou baya qui pas d'amour. Au moment où batonyo subolongwana ce sont des parvenus. Je te dis vrai. Les gens tout balongwa. Oh tout balongwa ce sont des parvenus. Ma bijou la reine. Eh Zambé, au moins place on lui. Tout sur la terre, maman tu balongwa quitte. Talking this. Tala. Maman tu balongwa quitte. Au moins ni babiloko. Talking the terre. Na bi na ko choquer batu. Ya lo ngete. Masolo paté des fois tika monon. To solo masolo mususo. Na papa. C'est la matière exacte. Voilà, tika bijou la reine avant la calme. Et madame a parvenu. Na route touche parvenu. Bijou la reine. Parvenu. Ayaki na erara pour appeler rôle. Oye so bi o jouer oui. So bi no jouer te ba o chao non te ba o tao non stand by ba o coach o e banden marambe kinde. Très bien. Bijou la reine aza parvenu. Ayaki et pas Belleville aza na kati ya makila te. Il y a des gens oh baza Belleville ya makila ba chacha ba nani ba pams ba makila ba prince Luamba ba Jemima Ibe ya makila. Tala ke no kwela Jemima Ibe le kuna na nani na tanga kuna bou Jemima ngabuka Jemima mupende zo sale passe ndaza wana solo bijou la reine anga bukela nga Jemima Ibe le ngai nini kasi so pokaka aolela tika ya vanda na mikolo fobo luka bo consoler ndeko na biso na pesi famille ya master na ngai autokufa to perdre pe à son âme Nzambi Juju Junior oui. En tout cas paix à son âme ndeko a ebagité ka okufa akufi bijou la reine ti bomona ki azokwea monako ekauki tension pour azoyeba te mot de passe ya chaîne na ye ki wapi donc sona no simba nalobi déjà nalobi déjà bino bomona bat baolela na matanga bino kaze baolela ni ala mutakufi te au moins il a essayé de choquer baté belé donc les ana batu surtout que so tuni et côté to tiso na tokende donc ça dit bino bomona bat ki matanga yo tuni na bijou la reine aka parvenir yaki na eka rapport les kanzela yaki kwa meke simba azako so bambongo ne ba transport ba pesa e mutu mkolo tala bijou la reine ngazali tala ngazali bijou la reine bino mone boyebi azebele ndeka ko ila Jemima nguna ngabuke loketo siko tala ngazali mais azolo bagé bazaki otinda yake ko finga ba pesa $20 Belleville saka bela mtu $20 Belleville madame Belleville saka bela mtu $20 na noté na ebina ngade non la mona te mais ce ko aketi no okende ko finga abiso bijou la reine le lo jour ko finga zo $20 akabalo $20 te akaba mère wana akabalo $20 te mais wana zo akabelo la ebandi $50 ti likolo babimi da libanda donc ta wana kosi c'est-à-dire ndeti nga lobi nazaki na événement o ya famille Libota
et qui couper sa mère côté la mère et sa mère surprise image c'est-à-dire Nathalie n'est façon madame wana se comportera ndenge azoloba na biso en tout cas il faut éviter d'insulter machin et tout botir ko insulter a répétera eloko moko et arrêter tala américain au moni madame Bellevue wana soka lobi atiki ndeti a relâcher ba pitbull lokola ndeti ba chacha a relâcher ba batu abina fungoli batu ba jemima ibele na musala oyo lingi internet eziki solo Pourquoi aza moto yo alingi discrétion alinga ba problème te yo kasi so mère asepela na belle mais yango abengela ke hypocrite na te kimia na etro wana hypocrite omoni moto azotambola na Saint-Esprit asana ba kimia morobo okay moto atambola na molimo nzamba azana kimia moto atambola na molimo nzambe te azaka agité omona ko mobina nzembo ba ya Michael Jackson pile ni wana agitation na lobby kaka so bazali to solo ko to solo la na lobby boy moto azotambola na molimo nzambe tale longi na epio moto azotambola molimo nzambe te alongolelo faux de te vous regrettez pourquoi est-ce que au monde a okuta na vie na est-ce que vous pouvez s'en des exemples à batouana te télé o bia yo ya ko lugela makambo na zo lamba na ngai obengi ngai yo bengi ngai ngazo lamba na qui bête na lobi des choses yo qui déjà voilà comment est qui bête comment moi moi comme ça dors dehors ce que yo comprendre maman Sabrina dort dehors oh tangi Sabrina dort dehors maman bango so au moins que muto naza molimo nzambe voilà télé si maman Sabrina dort dehors là ça que oye na ma bête qui ma bête donc nous le comme il a bon deuxième bon tellement Michael Jackson te Jackson a tout coupé oh des 10 ans passés biso vanna na biso madame Bellevue asalara cinéma masalanga gosse dikambala tuna nga question mo molema est-ce que yo mona Arnold Schwarzenegger en matin à côté na kata salle moko boya bando bina pile est-ce que ça salango na noté asalara nini cinéma aza collègue ya madame Bellevue asalara nini cinéma oh babina na basala ba osexa ba benga bomba humoriste donc c'est-à-dire entre biso na bango différence yena donc yo pe nozana otoko mona image moko legaki awa mutu mozo bina liko podium madame Bellevue otika osala ngote donc yende deuxième personne mais ba bien spectacle était tamabolo ba un spectacle biso to sa cinéma ça dit mutami bali na tengelo yo moi yo mo comprendre non déjà na comprendre te on a dit spectacle so ki mutura ko mina abungisi molimo nzambe so a che fraude de terre au monde est bien so tout le monde ga fraude de terre au comprendre que maman za kan diabolo Américain yo lugana la mais na vandi yo tuninga motuna na yebisi yo te kasi ça makambo na zo yebisa wana faut en Saint-Esprit so za na Saint-Esprit e bando mona na otale longi exo etale longi na yo otale longi ya chacha tandeti longi ya chacha molimo nzambe za longi ya chacha lo boudin samo yo kai mo boudin lemba pete oh wana kuna so talie ka bo comprendre awa satana zawa awa ababa kuisi bazawa et bon on a raté so talie ka face na maman bobi awa 3 couches Vas-y. 3 couches na biso. Donc ça dit que so molimo nzambe ezo kokota evandi sui pa na hotel. Tu vas voir que au moment maman belé comment disparaître na vie na. Ça dit faut zongi là sur le sambo quoi cette dame là madame Bellevue. Azam ta vie de prière. Très bien. Le sambo yango monier azo vivre dans les bons azo sala oyo maramio so azo sala ndeba yo kana na nzambe et répondre. Donc ça dit arrêtons de jalouser cette dame. Dans tout le roi Ibutu azo bebisa réputation d'artiste et comédien. Ibutu a commis porte-parole. Ibutu a commis attaché de presse. Ibutu ndeti Ibutu na bité veste wana omoni Ibutu azo respecter même moi ça solo non po Ibutu de sec bena eta na moni belé ko lobeza ki ba dio na ba mutu ezeto ki normalement me ko le tubato découvre parce que ça choque pas tant de mutu zo ke banda longwa na ye abela susute Ibutu azaki nendoki bandakala biso sko ndeto comprendre ka olobi azaki nendoki bandakala biso sko ndeto comprendre ka tellement biso azaki na musika madame Bellevue ndem ta sibisa obi na kati ya église
so bandoki bazo attaquer pasteur bazo attaquer église ba tout a mingi na pasteur banani bazana baona na ko na baoyi batela mo ka pasteur aleki ka bi en tout cas awa bandoki baleki tout bazo attaquer ngato et alors madame Belleville biso to yebena biso teke ibuto za cho au moni famille bota ndezana eza océan elinga salité te siko le ibuto za ko yena ba salité na ye et simbite akimi azongi kuna kati suki po mutali bomelo libozo so ba bikola e ba prier pour na yeso libome bande mo sika bakata ke no suki ndenga kati suku kasite allez-y comprendre na yebi solo ibutu ndenga za wana bazako pese $300 par mois $300 pas maman wana et ça na ngokutu ya odutete ba image déjà exoacheli déjà isoleka o azo senga $300 ya fin du mois. La fin du mois. Alobi na maman wana maman. Ozo pesa nga lisusu 3 mbongo te pona opesa nga zote pona na longwe famille bota. Maman na répondaki ka lo moko. Na si recomprendre. Maman na répondé ka no comprendre. Po akomeli mère wana ta 150 message à suka ya mère wana izaika au comprendre. Yo moko comprendre. Au longwe famille bota. Nous on va plus te soutenir. Moi, j'allais faire une comment je fais analyse. Non, pas analyse, mais na ça la allusion. Na ça allusion mona wenge musica, wenge BCBG. Babenga ngoni machine ya musique te. OK. Siko Belleville télévision et alors la machine ya cinéma. C'est-à-dire tout le monde bato nyoso tout bazar na bambongo bani ba mamnyo surtout bana Bellard. Ba fanda wana. Na ba fanatique. Ba fanatique ya Bellard. Ba partenaire. Ba partenaire. Ce sont des gens qui ont ça. Bana chicon parce que ibutu yeka sel rola longwe kuna ke kuna na biso na kutangelo komba mère mo babora kana yo bien de yo bien de yo travaille na bangote bon non mais écoutez moi je suis pas sur internet il y a lelo je vais te dire vers les années 2015 avant non marambo e banda na ngona 2015 je crois ana ba mère mo batanga na katuana mère ana akoki ko matiso ba forme ya banzete nyonso to ya mokili okuba ndo yembela ya waponi yo salela ye nde biso to nde ba fan ya Belleville ba na nzoto pe na mote na yo mobimba nzamba poni mère wana oyembela ça rien ba mère wana to akolinga kutu ko oyembela a faire souffrir inutilement mais non ba maman biso famille botatin na yebi bango comment est-ce que ba fonctionne baza ba kombo batanga mutu wana leka ka yoka na tar na cette émission mo na betelo ko mo maman na komela abanga mbala mo abi bob molema yo bimisa ba secret to e bane kala to e bane na ko beta mo minduki ba famille ba kwiti wana so banani wana parce que ça les l'hôtel ibuto au souffrir mais ba soigner ibuto le leur vivre itoko chemise ya kato chemise o ya kato hein o ya louvois o museki ndingwa lingaka te louvois kato nzela na o shasha ebi mo banzela na zaka na kota wana na ebite nini shasha dimare on a chemise dimare et pas na biso les karaté yo ke lo bagana changer chemise chemise kaka chemise seulement non pas la vie écoutez mais quand tu as chemise peut-être ça nango o kanisa mais utaki moi Londres moi oui, oui, il y a pas de problème. Il y a une différence. Je vais maintenant aller tout droit dans le babou. Imaginez-vous Tovandi. Né Tovandi boé. Ba otinde la nga $300 par mois. Ba tinde nga 300 banda baye pas madame Belleville ba tinde la ba 300 à s'investir ça na l'euro. Ba ça ba combien des ampères? Yé butu. Oh, mais faut y monter ba marambo à salit. Pour abeta ba calculer ba $300 au bazaki tindela. Pour abeta ba calculer ba $100, abeta ba calculer ba 4 films au yazaki tourner. Na 4 films sur $1,200. C'est pas une mince affaire. Ils ont mince affaire, ils ont facilité. Ils ont bon un chiffre. On sali 4 films tournés. Donc chiffre $1,200. Si on a $1,200 wana, on sali no logo. Est-ce que ça faut à madame Belleville? Est-ce que ça faut à madame Belleville? Madame Belleville nous avons tina qui fait sa émission. Il m'a dit sa émission na ndenge na tito bimara bouye. Madame Belleville bi ke bo sa émission mais a éviter que yo ke finga moto. Au moins ce kotika na rata chaîne bo à moi que mère a mon nyango. Mon a bengi yo
Allô, Jemima Goutou yo, Jemima yo, Ibele yo. Combien de fois balongoli c'est émission? Nani azana sima, exoza sima. Combien de fois bakati c'est émission? Combien de fois? 4 émissions ana, longo l'émission ana. Ngala on le battait na sentiment, yé wana za sima. Combien de fois bakati c'est émission? Ngamona za za émission bakati sang. Et pas Ibele, bakati. Tena yaki mabejo on avait na kanda. Na mabejo on avait na kanda. Dire l'équipe m'a mis dans bakata parati wala bolongo lango. C'est pas bien. Tout le monde. Donc c'est à dire que Ibutu mtatindai akende kofingela madame Belleville bato azati. Bazaki ko kabela par compassion, par amour, mobilité wana ba mama na bazalaka nango wana nde bazaki ko aider pour lobby alela nzalate. Mais ngana moni fo nzembo ya tala mwano yo lokoso Ibutu lokoso tongo akeko senga bi. Le professeur Kaka. Tongo akeko senga bilia epai ya batu. Batu ni Ibutu liaki, Ibutu alobi na liete, nzokande auti kolia ba $1200. Lokoso, Ibutu lokoso. Professeur Moutinzembo. Akoyo ka goût na biso yo sakalate. Oui. Il y a touché place ba toucher raté. Donc nazo ebisote. Moni madame Belleville aza mona bokila nyoro ba chasse akenda chasse akenda chasse ko lukela biso ba image akenda chasse ko lukela biso ake Congo central eza ba ake matière avion pour ni pour lukaka a chasser a lukela biso kaka mbisi bien nyama bien potolia na poko na lelo nza poko boy ba 16h mbisi beli ba chelo likola mesolier film na biso mea culpa. Déjà. Faut reconnaître reconnaître ses erreurs. Donc ba Ibutu fa banda ko reconnaître des erreurs nae. C'est ça bon moi qui la tête. Que ça moi qui la tête. Na vie au biso photo reconnaître des erreurs. So na ça que erreur mon na so masara. En tout cas, acte mon a posé qui devant yo et ça qui mon erreur na reconnaître. Dans la vie, il faut savoir reconnaître ses erreurs. C'est très important. C'est très capital, mea culpa. Voilà. Donc ça dit ba mea culpa wana emu ba Ibutu pe ba roza na kati. Mais balobi te ba bokeli na bango yena bi a roza na kati pa yé fa le Hollande. Ah oui. Au sali erreur o yo senga su mama na mbongo, mama batu mbongo. Aza famille na ye, aza ba deko na ye. Pe o kuma pe boni bof. Ba ta la onze boni bof. Faut ça ndoki T'es au long déjà, sauf au long. Ah, madame Bozala, naître zate. Ah, ou naître zate. Ah, faut sa phase. Pesa position. Phase, pesa position. Phase, ça, la famille Bota. Famille Bota doit phase. Donc, ça dit phase. Ote, on défend côté la lingara nanyo, côté la lingara koto. Pesa position. La famille Bota. Au milieu du village au milieu du village aza bakouk na kota net au ya sengi na aza bakouk mais faut pas que moi bandi aza bakouk moi bandi que ba fola da chapeau trop on va clignoter le va ketchup. Ok, tu vas clignoter. Vous avez la vie. Les Kenge fait l'homme. Soit si na ma photo, ma capture au lobby. Soit benning un lobby. Bien, attends semaine en 4 ou en 8. Non, il y a sur ma voice. Bon, bah le barreau. Tozana va dossier na bino na téléphone na bisoté. Ngai na yé na omba. Moi, on a l'accident, on a l'accident. Biso ba ba lo ba bongo neti mona mo bazana ni kuna bazana na suki banda ba prometa mona mo bazana suki banga prometa tenga na ya nomba mo ba na suki banda wana ya gola ah obi na bi obi osotala dessin animé oui ya zana mona taka ngami ba kitambala so peigner suki osotala dessin animé erkinga na ba dessin animé trop ya na jomo dessin animé mo bazala na ba benga ke garder de l'enfer azana ba mote pela bo suki bande awa net na yagola na minu na misuki net na yagola donc c'est dire que ça dit bango ba ebi place ba toucher raté on finga ba ta famille bota ba bola ay on a informé te abini OK abini famille bota ba bola ko bana ma belle vie kitati na seba davina tout asangi saba tout omoni na ngana lo babo
Tant que tu es à la TV, tu es membre de le bâti. Je vais dire ceci. Les mots PDG, vous connaissez, non? C'est-à-dire président, directeur général, voilà. PDG, directeur général. C'est-à-dire quand on parle de PDG, tout le monde est dans la société, dans la compagnie, entreprise, ainsi de suite. Ceux qui ont une chaîne YouTube, ils ont une chaîne, ils ont PDG. Très bien. Ceux qui ont une chaîne YouTube. Et puis la chaîne YouTube, ils ont Yamutu. Ils ont une chaîne YouTube. Ils ont un collaborateur, ils ont une fin du mois. Sur chaîne écoute. Yo mona ka ba chaîne so chaîne nini chaîne wana bo mona ka wana o ba ba ku itsi ba kenda ko kumisa Scott sa film mo na mo mobimba chaîne wana ba chaîne wana muso mona wana ezaka bango te eza ya collaboration siko madame Belleville aza patronne. Hier, on a pété des champagnes, pas possible. Image ça. Ah oui, tout n'a jamais belle tout ça qui n'a image ça. On a pété plus ou moins 7 bouteilles de champagne, sans oublier, sans compter à manger, nini. 7 bouteilles de champagne, n'a pas whisky. C'est-à-dire. Ah bah champagne on a combien? On regrettait d'en monter $120. On regrettait d'en monter. Les qui va Laurent Perrier, les qui va Martini, de Brignac, voilà. 20 moussées là, il y avait que des champagnes. La différence c'est entre 20 moussées et champagne. Et puis il y a brut. Tu vois. Donc c'est-à-dire moto bino bolinga bo kinena mamboana aza patron na bino nyonso tout. Tant bolo bakasa na mbongo te. Est-ce que vous se souvenir na ba image na kitana mo muke? Est-ce que vous se souvenir na ba image? Est-ce que vous avez ba image na ba téléphone na bino? Beaucoup de réseaux sociaux. Quand vous avez appelé cette belle dame-là, quand vous avez appelé cette dame-là, la patrona, maman la bonga bago benga ena. Yo yebi no ke babenga la patrona. Mwana muke na motete na ye. Mutu apesa batu mbongo ya 4 films ya tala raté. Na mbala moko. Oyeka bo apesa mbongo ya 4 films. La patrona azana bambongo na mwana muke na bambongo na biso otangi déjà kombo mo. Biso ntotinda bango lo bango. Siko lelo babio azana mbongo te. Na yo no lo banoke makambo bango baloba na TV ba maîtriser rango te. Ndeti ngava na yo lo bandeti likamo boy. En tout cas, je vais faire plusieurs analyses pour ne pas tomber dans un piège. Très bien. Oui. Donc alors, tant que yo lobi que elle vient ça na mbongo te. Surtout ça na image on a awa. Le baga peut tomber sur YouTube et comment on va to balancer les bango ba mona. Mwana muke na motete na ye. Je pense que ils ont ta YouTube ils ont archive. Ils ont archive ba ebi. Mwana na ya gola o ba minu sende de dragila. Est-ce que ngai ndeti dragila? Mais ce qu'on a mis nous c'est de EDP moi nini buka na facilité. Bah et quand ils sont en rapet. Comme vous buka na facilité. Facilité pour na comprends pourquoi tu ka boya ba. Ah ouais point. Bon moi c'est même là, vous sope que nini oben. Donc on ça li peka. Allons le musuni. Te kalimbisa ngana wa. Ba ça c'est là pour pas les avoir. Oui, les guider. N'habite moye makazi fo. Problème ni ya Zuma na famille Bota. Te Zuma zaka Sinzili. Ya? Sinzili Sipumbu. Wap. Na et pas mère. Ah. Yango moni mère ba na mambo simsa ba sac ezara sauter un salaire institution na sala maman secrétariat général et ali ni nezali. Yagi magenya mawanga la rango. Magenya azara Sipumbu. Soda mulongo. Ali Nicolas do sansa da famille bomba basenzi. Te yende musenzi vrai musenzi. Un musenzi oyo tamsu ndeti na kati sisuki boya ozwa tanga na te okati ya suki. Musenzi moi musenzi ya mutu oyo ndeti shasha ndazala rabunga na samu tema na ngana lubaka oui shasha pe na beto so ya ko toucher petit te shasha mo mina nga. Oui batongo bazala kala baseka kala. Ezara so fimo ba oleka na quartier mo lo bomoni fia na oleka na mina biye musenzi aloba bilo mo ndingo na musenzi ono nga papa na bino papa na biso ya nini oui normalement parce que yo bazako biso simba sac mema nini au téléphone simba na mai chance que tu me pour mère mwanga zo la mère ata poison
chance mère azali mayele mère a mayele na fina e ah moi ba réserve ma aussi mais ba biloko so ta image mo boeleka leka na mona okima mango kimi mango akisolo mango kimi mango etikala ka zana motorola etikala ka zama yesu sina yezala arata déjà marambo ye motindi monene nezana makolone mona mapasi na kotindama ndi monene na eloko mère atinde te fois ki mango poka mère mona ka osala après c'est des Tanzanie ah oui, je te jure. Donc c'est pas une chose facile. Na comprendre mon sens des années parce que oh makamba loba na télévision à maîtriser en honte avec ma ramener à l'obaraté. Mon sens des années. Nous on n'a pas ce temps avec ce genre de gars oh y a na télévision à lobby n'importe quoi et puis makamba lobaté à lobby non PDG on a PDG oh banana au mwana na o aleka ki wana nanyo Jérémy Chanel il y a PDG Chanel na Congo ça Jérémy Chanel mais n'était comme Chanel 3 comme kasi yo comprendre maman to ke non rabo ah bio ba kuteli ba PDG Jérémy Chanel na ta mo si nanyo nani to ba to mo ça na combo ta mwasi nako biso makambo yo e okende boye tina suka so botikite bo biso to opeli mère ndazana makambo to bisaki mama pardon bato balobi trop ba mona biso ndeti ba yuma faut to changer les bonnes faces opeli quand na biso ndimo et bi film longa sika Mourabike mère na bango na Frécy là à l'équipe Belleville a tourné dans musique pour niveau à zone ninga na scène incroyable non mais Belleville aza humoriste tiens Belleville aza actrice ya cinéma aza humoriste bon aza humoriste ba mtazo ninga na scène papa na ebi o mayele o lugo piéger nga ngape na ka mayele ndeti yondo tamsu yo capacité ko kan ngoto yo ko leka nga mena ka pe mayele o ngo piéger nga mena za nazali kasi nga na bino boye o nenga zo ninga na scène problème ezate biso to ba humoriste te nous on fait le cinéma Belleville aza actrice ya cinéma aza humoriste te il y a deux choses différentes il y a humoriste na ba actrice o ba sala ka cinéma normal ba humoriste bazara na kati ya ba salle ya cinéma ya ba kati ya ba salle ya ba amphithéâtre et tout pour nous représenter ba nini ba spectacle ko seki sabat basugela wana ya basugela wana OK so ba cotiser na film ndeti ba Jamel Debbouze so ba cotiser na film c'est-à-dire ba koti na bango ka parce que ça monde wana est un peu vaste mais ba kabona na deux parties ba cœur normal bazali na ba actrice ba humoriste bazali so comme le logo comme humoriste bando bino ba danser sangatina non on n'a pas besoin de ça nous on n'a pas biso on a besoin biso to sala bango 4 kora un kora 2 kora 3 kora 4 kora biso sala 4 films par mois 4 kora 4 films mais bino bokocha film moko wana boboye ba position na ngote nous on paye les gens il y a des gens qui ont signé des contrats il y a des gens au bazar na bon suna kata Belleville bela la matriarche ndazana azana institution ndezali lokwana ndizana Belleville bela wana production wana eza makambi belé na kati c'est-à-dire na niveau o ya komi nango akozala jamais bureau akozanga jamais boye akoza Belleville oui OK tu vois donc c'est-à-dire batozana a temps à perdre tena babilo na bomba salana nous on fait du cinéma scène hein bomba scène Bina mais on joue Bina bomba scène na ebité exo tozana monde moko boye lelo tozana 21e siècle très bien ngane na vandi boye na mwasi nanga exemple na parler so na mwasi na parler parce que azate so na vandi na mwasi non wala ko tanu mwana de be yo kutanga na obeta ba damas ngabo c'est-à-dire ozui yango asali ndeni ça faut calculer mon besoin Kinshasa tu comprendre mais ba mamboze non lingana lo ba mamsusu Pomba scène. Non réfléchir théâtre mon auto ko la dernièrement en achache. Pia bata. Yokate ya Pomba scène. Pomba scène. A koti na kata ndeti boy. Ngai boss to vani na mwasi nanga. Na koti na kata chambre ya boss nanga na bimisi
banini badra oyo bino bosubaka na bilamba bosubaka na mbeto wana nde pomba sene mabe basali ya lobi c'est bonne akoti na chambre parole ngolo bani lo to si sala pomba sene mwana tiko wi pomba sene ngate mwana bina ngolote ngalo bino la lagizo ka ke pomba sene akoti na chambre patron bon peno koti na chambre patron kongoli badra patron yo koma osuba na mbeto wana pomba sene bon ok c'est bon nimi na tigé pomba sene Yaka Bondimi. Voilà, merci beaucoup Claude Bobolé Matoka ouais. Tosi Sanayo. Je ne sais pas. Au Kolobani na tout solo dit talaka télévision ça ngonga boss il faut to kataper talaka raison musala le technicien dans rôle naie donc il faut à guider biso to komi a photo kata na banga ba technicien faut ça va au respect en tout cas merci beaucoup on a famille Libota shalom place Mozaba partout dans le monde vous avez et belé botondisa mokili lobi na mona bino déjà belé lisuko leka donc na climatisation tikala muke kata kuna na kata restaurant en tout cas félicitations bravo na bino na acte bosali nzamba pambola bino mama rabo bino bosala ki batamatala na banga basuango ya balobi boya tala mais madame Belvez a que kasonyo bi place musubo kata place musubo tika c'est-à-dire bo consommer siko lelo sur déjà 16h awa film na bino mais à culpa et ce quota déjà awa boya ebele opération 100K 24 heures. Merci beaucoup nasuki nanga. Sinon vous tu bobolé le mech au moins moi avec ma casse na ko Kinshasa le mot fort batapote na Sabino incroyable. En tout cas chers amis, on va finir avec notre Kulutu à famille Libota. Bob Molema, en tout cas Kulutu, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est moi qui va te remercier parce que tu as foulé tes pieds jusqu'ici. C'est pas une mince affaire, donc ils auront facilité dans ma moyo 1000 elo. Donc bah comprendre que non. Bon courage à toi et continue toujours dans le salon dans Kito. Merci beaucoup. Merci beaucoup fidèles abonnés internautes. En tout cas, on va finir cette émission pour dire un grand merci à vous tous qui nous avez suivis, un grand merci à celui qui donne le souffle de vie également, qui nous accorde aussi la bonne santé, Jésus-Christ de Nazareth. Un grand merci aussi à toute ma famille Ngoma qui était en train de suivre cette émission avec un grand plaisir. Et un grand merci aussi à celui qu'on appelle Paris Sepaka Lingomba depuis l'Angola. Un grand merci aussi à cet homme qu'on appelle Joël Matondo, garçon capable, et clin spécial à la famille Ngoma, ma famille propre, et surtout un grand merci aussi à Jonathan Ngoma et sa famille. Je pense directement à la maman de Sadok et Stanislas, maman Kéliane Mbadouke Duramba. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci aussi à la famille Mayemba pour dire un grand merci à maman Espérance Tadila, et un grand merci aussi à mon ami Tyson Mayemba, les petits bâtons. L'homme, celle qu'on appelle Christelle Massengu, Light El Cap. En tout cas, je suis ravi de partager des bons moments avec vous, mesdames et messieurs. En tout cas, surtout un clin d'œil spécial aussi à cet artiste émission depuis les États-Unis. Tia, mon ami Louange Kassi Don Jazzy. En tout cas, on est ensemble, chers abonnés internautes. Continuez de vous abonner massivement sur Jemima Ibele Télévision. Vous ne serez pas déçus. Surtout, nous vous prenons congé. Au revoir. sikofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.